Mobo tangela nga ba mise bonyo ba mise belé to yiba orchestre belé za ba orchestre belé to yibi na katsa Congo a so lo tanga ba musicien belé na bo tanga ba koma ba mise wana so tanga ba mise belé ba la banda kuna bango o tala ka mise o ka ya wenge mutana dasis na katsa ndaku nayi o tapeka mise wana wingi ka yemta bucha ba dasis o taka mise mo ka ya wenge leader mo wenge bucha dasis na sungula yi na kosi leader wana ba mo kimendeni so ba mike ba moni kaka ba tata ataka misapi tika biloko bana ndako ba otala ko ngato na bani makamba TVO ngato na bani makamba ba internet yo ye za fazer oh aboyi ba ataka fala ala fazer na la samba ye bien oti ye bien oti Pepo mona ke ba lesa musique te ba bengala ba ona ba siège faut lesa la musique ko lesa ngo sani faut somela ngo ba instrument faut somela ngo ba siège à répétition Europa yango zala bien sondeti nani ba bengani na siège bon mon orchestre ba odile wana te ba za resika o répéter te mais musicien oyo ki azonga ko bandela martyr wana azongi pona nini pona beta martyr mabe abeta martyr soya mabe abeta martyr lumière ezalaki abeta martyr ba mise ba yimba mabe abeta martyr sala mabe yango ne sengi fo azonga ake bandela susu yango ne fo bandela ngo double soko abebi susu arranger suna o amibale mise le kina te fo bo musique ba li sarate musique so le sango to koiti musique musicien nini wana walobi olanda kieti mais photo yo komi siko banga yango to tangi musicien ngana ebisio musicien en tout cas koto wana fali asala ki rera makasi si batu pona ni azoko sa batu ba mimana otanisa biso musique il faut lesa yango musicien o alesa ka musique lokola fali azaki obi na ndenge ni fali mutasoma ba chaîne ya YouTube belé awe bien ngo Bonjour et bonsoir chers internet partout dans le monde bozolanda biso vraiment ba mbote na bino ba ndiminyo surtout ya lingomba plus bino moyebi kaka ndenge na lela bino ya trop donc ba mbote place bino surtout bozali et merci aussi à Fabrice Ngoma ba lobi bolamu eleke belé mon ami vraiment ya motema ba lobi bolamu eleke belé talakaka et joyeux anniversaire à Rite Mutombo depuis France donc to bois qui vraiment ba flair na yo donc yo yebi kaka après makambu to kopesi la ka ndenge za ba cadeau na ndenge lingaka et merci aussi à Gelo Refeyo depuis France, merci aussi à Trésor Mutombo depuis France et merci aussi à Luka Chipapa Mapasa depuis Luanda. Muto asimbi palanka mobimba na communication depuis Luanda Luka Chibambote no yangwana et lelo to memeli bino encore et toujours bino mo boyebi kaka Landry japonais. Babi Mikolo donc encore et toujours très fort mais il y a ma bête quoi, il y a ma bête na ninga ya kimia na ninga ya calme et tout dans ma moko to beta tout dans ma solo photo solo na Landry japonais oyo to qui a sonné a fini place où ils a rapina où les lisara monde mutu no sa comprendre que non sonnerie moko zo sonner quelque part et ça na mutu moko télé na porte to ni to ye banan to solo la nan boyo kanan to bombi na ni to ko flasher teza comme nin mais photo solo la Landry japonais bonjour. Ouais, bonjour à trop, bonjour na batutu balinga Landry japonais. Ngala linga mingi Landry japonais soda DSP libindi moko. Donc soda DSP libindi moko yeyo. Seninga sué sengo mingi to mona na kala, to yo mona na sulelo. Donc ngala su to mona ni lelo ngala komisa mingi nzambe. Na komisi nzambe wa kelibiso na ndo monisi sotongo lelo. Ya on a profité avant la banano na ibisi batu le 9 mars. Le 9 mars, il y a prière à ma casse ezali. Prière à ma casse ezali. Prière, ezama manzambe. Donc prière à ma casse ezali. Biso to yebelo na mamu. Na te yebisa biso na mamu nzambe ya ndenge. Oh, eza église na sambela kati. Église na sika na sambela ka. Ça va. Église c'est pas maman Nifa. Maman Nifa Changala donc maman Nifa
donc maman Myriam donc ils a prière moi ma casse tout ça là ils ont 4 ils ont 51 na cathédrale donc et banda 8h 12h prière ici maman ni fa ben ici donc maman tchangala ben ici ba tout baya ko prière ça prière à lumière tant so ni ko mona la lumière à la lumière à l'andi japonais aux lumière na yo aux lumière makambe belé bato ba ngamuté frenama to kuta na biso tout le 9 mars tokuta na 51 na cathédrale wana to ya to sambele longo prière e bandaka 8h prière e banditi 12h juste prière ici ya on a profité na pesimbo te pas passer Salin Mwanda na pesimbo ta tourna malweka na city na opesa sumbo te pas passer John Moponzi o longola milimo ba bar na matonge na pe bambota trop pe na pesimbo te pas vena nga Bruno Lubika mbonga propre pe na ko bosana te ba changer makambo tu me code ba changer raté vena biso Willy Musheni code mondial code mboka pe na pesi la raya biso quoi te ye ratarate danger yebina Willy Musheni donc numéro ya ngwana ve donc soko bengi talaka yebina ratarate pe pona na pesi sumbo tatro na vena nga Ogiki Ngombe Airtel Money vena nga Ogiki Ngombe Airtel Money na pesi bambota trop l'anglais japonais yo soda d'espel binimoko mais yo peut faut la les 9 tena ozala les 9 faut la 51 otama Myriam tena ozala Myriam Tsangala mama yanga yango pe na bamote na donc ngapina ba na 51 prière makasi sana taka prière banda 8h 12h to ici donc so yo ka 12h au côté de prière ici mère pena so pas lumière et pas bateau mama Myriam Tsangala ouais l'anglais japonais to kota sko na masolo na biso pena pe na pesimbo te na robosa na te na pesimbo te pa ya grand poète mokonza ba misenyo surtout soki yete me musique eza boité soki yete me ba miseno tout baza boité soki yete me ba mise baza ndenge bazala raté donc mokonza ba mise tout na pesimbo te to kofelo mide la pesi kofelo mide la landi o eza lo wa oningo baby c'est mission on est baby c'est mission mais oui parce que oyebi oyo yebi déjà place oyo za la minute au quartier latin déjà à tio mupandi te réveil moka lobby te yo zaki na problème na odil manzaka ba fouter le rapport te ngalo na expliquer batu faut ba comprendre moni biso ba congolais biso ba congolais to yo kaka makamumba mo to landela raté nga kofelo midi lobi ki landi japonais ya ka suma ba quartier la tête nga pe na confirmer lo no ebisa yo nga na sala suna quartier la tête ebi ponani na sala suna quartier la tête nga na koma nga na za leki ya kofiolo midi nga quartier la tête so kese na biso nga sala na quartier la tête ngezo kese na biso talanga lelo landi japonais na ko kisa 25 ans na quartier la tête tangila nga mutu nyongo ozala ki o kusala musala mobo nga na za quartier la tête ya biso donc nga na za kolo kese donc nga suna biyo na quartier la tête yo longolongwe sino biyo na quartier la tête yo longolongwa mais ko longolonga mama de mama mutakonza na quartier la tête après mo pao kasi on na betelo te quartier la tête na kofelo midi différence c'est ça makasi faut pas tout comprendre ngoi est-ce que comprendre lo bina oti ndeti osala na chaîne wana osala na chaîne na bino koba plus osala na koba plus okoza ero longwe nao comprendre mais eza moto siko leki ya koba plus ya patron na bino aza siko kolo chaîne ndeti ngai nga siko quartier la tête ezo kese na biso ya biso balandi japonais ya biso donc kofelo midi grand frère nanga problème ni yo na odil manzaka bo weli na nini te afana bana makambo na bisaka batuke batutu ba ya le 8 mars to beta na kata Brazzaville ko felo milo beta na Brazzaville ana concert moi kitoko wana batu ba yebeli na kata Brazzaville wana mais va ba lo ba mamu na ete ozo pesa siko programme non mais bien mo mistiko ka ba kufunda ngapa te donc albisio ah mais oui yo ngazala te wana mama lo kolanda ngote yo yebi ko felo midete mais ba voice c'est circuit yo yebi ko felo midete batu wana pe basaki makambo wana ba yebi ko felo midete ngana yebi ko felo midete na yebi ngabula makambo ko felo midete sailelanga il faut kana lobela makambo nai ata ye mundi ngalobi miniti batu suba lobaki o soki balambi te nga kofelo media soka lambi nga kofelo media so alambi loko mo danse na kasi fona lia loba ma soko lambi ata lambi ni o la lanzala te o la lanzala mbe yosko fokindi muto so bayibi soki o lambi ki so balambi yo yete o la lanzala so to so se kaki shebino tam so ba lamba da mas me lambi te mais mutuma bengisa ke oya rolia yo olia oyete ndeti nga ce que pas kofi so alambi na olia
donc ngana mwana Koffi Olomide ngana soda d'esprit Koffi Olomide wangani landi japonais de Koffi Olomide pe na émission na nini wana force wana Koffi Olomide eba eteki ba osala restema ayeba kiango te isa Koffi Olomide alobi ki landi japonais ayaka sous répéter talaka pe 25 ans banana répéter 25 ans répétition boyo pokinda répéter pour te mama monsieur ça peut ko pema faut na pema pesi yemo ko orchestre pemite yo pema président pemite yo sko pema yo travailleur au pema ce qu'on a place à président ngana za travailleur te ngana za kolo kese mais tant oloba déjà kolo orchestre oui mais oza kolo orchestre travailleur na kati wana ezalo kwa ndeti Koffi Olomide aza patron ya quartier latin mais à travailleur na kati ya quartier latin déjà bon sko patron lembi yo sko lembi te sko ngai landi japonais wana orchestre na biso na ko ya lelo lobi pe na ina ngati na ko ya pe lobi na lobi pe na ina ngati donc yo seke yo ba bengwa a jani ya nini ya maison mère bon na yebi ninga salagati na orchestre na baonde ba salagati mais na sera jani salagati ti wana so baka menga so na za landi japonais soda d'esprit na za soda d'esprit ya Koffi Olomide nga lobana soda te ani te nga soda Koffi Olomide na ozalaka soda Koffi Olomide nga maka Koffi Olomide sala nga so lelo na vivre pour na Koffi Olomide so ki pour na vivre pour na nzambe mais Koffi Olomide na mpe mutasala mo makambo ezala ndeti lelo pour luka ngeza pour na Koffi Olomide nga na lokwa bakisi njoka te keso Koffi Olomide boudé likamo bo moi leki na te va changer mutu nga na bongo te nga na Koffi Olomide moni nzembo fo bigaza yemba kino liwanga na kolanda yoye même ata kufazo boya no ata boyinga ndeni yana profiter na pesi boss the boss atona katsele kadia na kimbwala na mabele mabe na pesi boss the boss Martin Lubangi mon boss mama na papa na Nico mon boss ndoi papa na Sivien donc na pesi mbota toi sikazana Martin Lubangi atona katsele kadia le staff na biso na katsa kimbwala na pe bambota to ngala ndi japonais ya bongo Koffi Olomide abiki aboyi landi japonais te est-ce que na voix wana landi est-ce que ba tuna ki Koffi Olomide yo yebi landi japonais te est-ce que tuna ki Koffi Olomide ke awanga ni oke non na yebi te non na ayebi nga me makamba musique na mina oyati so na oyati ezabi makamba belé mo pe faire ko comprendre pe so wana yokoma fo kende bo solo la parler to solo la kana biso to za les nga pe makamwana to sabe mission so ya landi japonais ça sur mission ma vérité mais ba toi ibara ke landi japonais azana Koffi Olomide nga penali na rotinga ma Koffi Olomide so landi japonais problème nini yo na odil manzaka problème pende ko ezani ngana ye mwasi yo za mobali ko wela nini te ya koma ya za su mwasi te ya za mwasi te bonga za pe tsana bino boye bien te ngana ye bien auta Brazzaville azaka na Braza ba fiyo batelema na bakwa wana na bakwa wa bato kwa ba fiyo batelema na bakwa to finga bango te to ko bateme ba yebi bango ba fiyo batema na bakwa mutayani na kini awa miel de son OK à part miel obi masananga mo pa na viva leader na PMBO to Joe Noir et Joe Noir bato bayani wana tonga ye awa nga problème nete yasa moi yasa sumo moi cité yasa moi mobile amwa mobile mutasomba babiloko kopal bana ngoti bato bana biloko neti bato pe bakokanga na kati ya Congo awa so bamelo kokanga opera so bakanga bato ke bakanga bato misu bakangi bato bakokangisa lokola ke bakokanga ba odile wana bakisi njoka zelanan pona ni baobebisa ba jeune fille ebele zelanan mta osombe loka kopal boye bien ngote sisen baba mibali o mona ndenga salaka te donc osomba ba plan ya forme ya mibali ya kopal ndeti kisinjora akina ne poto loka sombaka loka yana na kinika loka kopal kisinjora électrique donc ndeto za ba valise to mona o eza na loko te eza ka biloka kopal na biloka kopal yango na kati la déjà boyebi ke za rankine tenga rankine tenga na landi japo soda d'esprit na lo baloko bo vérité ngana na problème na te yoka na beti lao ezaki ndini nga fa ina na pale na fa ina pale pa na saki mission mo boye mission na tunika bande ko nde bayamba iso bawo bayambinga batunga landi japonais ndeni makambu ya mwana nchuka comprendre ndeni makambu mwana nchuka ngapi na lobi vérité na ngati ngapi na lobi vérité na ngana lobi kete mwana nchuka
azane bato ba BBC o ba BBC ba via ba danser c'est belé so bito landela bango ba danser si o ba BBC ba vina bango bato ba BBC ça qui bato wenge ota leader nataki koma mutu te na ba leader a wenge mutu ba BBC ba leader a wenge mutu ba BBC bango ba BBC génération ya ba BBC ba danser za bato ba botisi bango bana ngala lobeka bongo ngatangi na komba leader moko tia na ibite ke ba emebwanga bana mikili banani bazana bango ebele me leader mo lobite apo lobi na ona tongo na mona mama bo batindelinga video tala langi japonais fimo boyo dile so dile manzaka fingio o boyo ngala lobike fi wana finginga afinga ndenge nini ngana yeto solaka te ngana yeto yebani te ngana eloko moko te afingela nga nini abandi ko finga nga afinga o landi japonais na liboma landi japonais na ngala nsimi na ngala na liboma ngala bela mais na bela ka liboma te na bela si ménage ça ba comme des zalaka mo mutu ne salaka na bela ka yo finga ngala nsimi na ngango mais siko o anga maladi tamso sila mais ye maladi ne sila te azala toujours ka azaka lele kaka abatabana yo pesa réponse ko pesa réponse wana eza lokola yo to bunino bitumba yo to bunino bitumba ngana beti yo yo buto bunino bitumba ngana beti yo to la beti yo mamo kimi mbangu okefunda nga pa grand frère na biso mais nga pelo na oloba ona opesa batu conseil ona opesa ba musicien tout ona opesa conseil eza na batu misuso mona afingelo mutu ezana mutu mususu alobela makama mutu wala metamso basola na mona mutu wana omonyo comprendre ngo donc audio wana ifungoli batmambo ebe mutu asa mayele audio wana eza eloko kosakana nango te sike petio tanga finga confiance ça non ba vanti basola na bona ninga oya ville mero ya kofini bon c'est eza ngo ba vanti basalaka biso balandi japonais to mona ba papa biso sola masolo misusu awa to sola masolo lo maka misusu awa landi japonais mona ke ba tebe ba landi japonais na raison landi japonais sa bunga na soda penga na ibi kofelo mide ko leka ba tebele pe ko leka la fi wana imo mutatumbola kinga tonga boki mamo libanga na molili o yesues yemba moko yesues c'est que ça ni c'est que président na bango pasa na ba fi wana peta mso bocha ba danser président na noa au président na bango tam super Noël tasu président na bango tasu président na bango mutabimisa sala makambo wana est-ce que Vincent na botana président Jean ngana yebite ngana yebi yango te ngana yebi ote metango libanga babwaki yo esuyo tasu ko sape bango pe ba yima kamna bango après fi wana yo bima afuninga peut-être ayi ko intervenir na place na ngambo BCBG soki akotango bien soki akotango bien pe fi wana ninga zana soki odile mansaka wana yenga ngata na bani makamba TVO ngata na bani makamba ba internet yo ye yaza fazer oboyi ba ta rafala ala fazer na la samba yo bien ngote ngana opesa kasi tanga uti poasa na ba fi deja ba kolala la libanda yesu na kata kini awa a continuer songo yango komana la samba wana ngani to andenge moko te yango sikotema tumboli muto batumbola kati ngana landi japonais soda DSP libindi moko nga banga bitumba te alande yango ngana yego yebisa ngana yebise bo comme yo ngano lingano to sala ngano decision ngano to sama kamuni afa to swala ngana yo afa ngano to sala boy lataka adoni opération ça adoni zilana ala ta doni ala ta su doni ndeni ala taka adoni obi doni abasi bala takati doni pinane bala takati elatia isuki on elatia libumu isuki bo tatouage na tia beta wana saka ba tampona ba tampo ya etia ekota tina kati moi ça salité ya lokwa ngolo omoni ngolo so yeux faut sukola ebele faut chama ya moto faut chama ya malili osukole po longwa zei pechono dile za bongo itonga loki makamuna landi japonais a supporter ngo
ngalo keni ka bongo mais yépé a même au bongo parce que yo tumboli ka wenge pourtant on lobby déjà que ba président mususu ya wenge ba botana ba danseuse donc poto yebi na moment oyo makambo ezo reniza mama mwana ntsuka pour mwana ntsuka biso nyonso tout yebi za lisu ya kobomba te ya botana na papa chéri songa na bila to likamo botangela nga ba mise bonio ba mise belé to yiba okese belé za ba okese belé to yibi na katsa Congo a so no tanga ba musicien belé na bo tanga ba koma ba musicien wana so tanga ba musicien belé ba ala banda kuna bango o tala ka musicien o ka ya wenge mutana danseuse na katsa ndaku nayi o tapeka musicien wana wenge ka yemta bo chamba ba danseuse o taka musicien mo ka ya wenge leader mo wenge bo cha danseuse masundula yi na kosi le monde que yum to tumbula wenge non tumbula bamoni yo tumbula wenge point yo zo soulever kaka au monde leader moko ya wenge donc autant na leader moko ya wenge aboti sa danseuse autant pe musicien soto longoli autant la pe musicien na minute soto longoli ka papa chéri pona mama mwana nsuka soto longoli papa chéri oyebi pe ba musicien oyebi ba musicien musupe aboti pe ba danseuse oyebi non ndeti na ba musicien to ko lo ba eza comme moi un peu normal na ba musicien parce que eza bango na bango parce que tant o déjà na ba leader ya dans ces belé bango ba yebi na mitema bango ba yebi so ba salika j'ai pas landi japonais continue attaquer bango na le ko banga te na Congo ko toi na Congo awa omona mutu mususu ala muki bana tonga finga ka président Fati mais président Fati sala elo côté boso biso to ba mabe o batu bo ba o sala ngalo bena ga bongo après fi wana zui ya bengi ndetinga ngala ndi japonais zaka na numéro ya musicien mon côté o afinga ko Olomide ngaso finga ko Olomide na za numéro na hotel na soli sapé yote zomo ake yo place na yo mo muto zo c'est limité te eza au monde que aussi à se limiter te na numéro Kofi te eza mutu mususu ndetinga langi japonais na zaboy yo finga Kofi ba bêtise belo finga Kofi olobela Kofi mabe o tapso ko bato ko finga Kofi mama na yo ko finga Kofi banani so tali vos wana o Kofi Olomide sa o Kofi Olomide so alobi wana so tali yango quand même je so tesko ndenge fi wana finga Kofi Olomide on timate ke Kofi Olomide ko loba biloko lobaki wana ka le même jour wana c'est que yina Kofi Olomide ba yeba nyondeza pe na mambo c'est pour comment muto déjà wa finga ka yo déjà grave au bisono so to yebi mais et solo le liwana et solo le liwana il a déjà que ba solo a déjà bandakala ya on monisko afundi et pas président na yo t'es pas président na ngate et pas yaya nanga bon et pas yaya na yaya nanga desinga ma musique na tikango na bina danser ti lelo na imba danser na makama na lingango supinate mais pour la raison moi te que wana sko comme okende moi makama musique Kofi Olomide na ba dire na ina émission moko a aucho le kawa c'est comme ça quoi accuser Jibem Piana il faut bakangaye est-ce que maramwana ya wenge et tali quartier latin tona président quartier latin te Kofi Olomide par le bakangaye te Kofi Olomide non tant déjà ils déjà ba parole stratégique Kofi de côté libango à côté libango Kofi Olomide à côté libango Kofi à côté la Kofi Olomide à côté libango Kofi Olomide a expliqué ba tourner ba danser si bayaka a expliqué ba tourner ba danser si bayaka Kofi Olomide a lobby et si yo mona noté danser si ba na ni sembo ba balani yo mona te passer na sermon église pe ba balani yo mona te ke ba journaliste bino na bino ba journaliste pe ba balana muninga no journaliste Kofi uta côté libango Kofi Olomide a lobby mabe wana te Kofi Olomide na pese exemple na ndenge bakanga kai na mabe o ya salaka ne bakanga kai ya Kofi Olomide loka lobeli tribunal na biso ba mo ba na mayeli ba yebi ba tribunal ko ta Congo ko sa jeté mais non te na mona tribunal ça la 22h na mona ngodi tikabu tribunal ça la 22 mais 24 heures sur 24 heures ba audience musupe za 24 ya 22h pe ko sala des mal les ab l'aime yo déjà veut déjà ba moi déjà ici mbana on a été yango yaki tribunal na butu
abimara ya mona moi te yo déjà il moya koka kasi ya mona ki tribunal na 22 non ayaki pono non azaki tokolo bani respect na tribunal c'est là on mona baki vouloir ou pas avant na là il faut na koma na se présenter donc azaki déjà na mamuso ande ko sala c'est pour cela avant zonga ndako leki na tribunal à se présenter s'il na wakene bon pas voyager yango wana bongo bien mais voyager mais tu makambo leki wana leki na ngode bon zeka buto yango wana siko mabesa square ndini oyi mabesa square ni mabesa lisko neni vieux bakomo kimai leader wana bakomo kimendeni so ba mike ba moni kaka ba tata ataka misapi tika bloko bana ndako ba otala ko obumise ndeni ngakuna na bana ba uti class yao nga mwana uti class yao est-ce que moi na ko kima to ki non est-ce que moi na ya muki ko mona papa chéri leader amufute mwana ko kima bana ba ko kima mabe bana ba ko kima bana ba ko kaso ba moni kaka papa yo achaka misa papa même na banzela et si d'abord soigner déjà la famille hein bon on est bien ba soigner déjà la famille bon on est bien mais luka makambo muto atomboli makambo yo vena yo Laurent Sokoko te ya Laurent Sokoko aloba ndeni ya Laurent Sokoko alobi ndeni ya Laurent Sokoko mwana kike mwana ntsuka lekaki na TV alobi ke na ole la poto batama wapi bayokele ya Laurent Sokoko asa mutama ayokela batu mawati ayokele mawo yango Laurent Sokoko anikaka sani awameme na poto ya Laurent Sokoko mutama meme poto jamais wana to ndima ngote ya Laurent Sokoko wana patron yo mto tumboli makambo te via batu botika na bino te ba dire na yi tola ebe mission na yo asala avant ngape na koye biso pesa la kandeni yo bite mutu musalo bi yo okufa lelo okepe okufi ba yo kanga mutu wana po abimisa kaka mwana yango wana déjà ba Laurent Sokoko ba fika kana ndenge batu ba mais Laurent Sokoko ba tana problème te ya Laurent Sokoko monter loko monter batu ba monter loko wana batu ba monter makambo wana eza batu akishinjora nani eza kishinjora muta monter loko wana staff na epo ani pechu wana avanda pa ba kishinjora pechu wana avanda na bangolo to po ani apa wala pe mwana ntsuka ninga zawana po mwana ntsuka ninga zana petini afanda pa kisinjora pechu na mwana ntsuka afanda pa kisinjora amela pe ba biloko nika wana akuma mela biloko ebite ya solo boebite ngala ebite bumuni pechu na ninga zana tata mutu so ko benda botete metani pechu na ninga komi akomi ndeni bumuni akomi lo kokote continue bato a monter loko wana eza bato wana bango ba montango ba Denis Lesi ba sote so na lakso ka bango bato basele loko wana ba Mike Lokamba ba Kisinjora bango tu wana ne balaga bango tu basangani kasi bango nyonso tu wana mais Denis Lesi aboya ki alobaki déjà ya alobaki na émission ça na ba prise belé ese petana junior ese petana junior junior mpiana uyo tala kite ese junior ki ese papa kanga mwana na wana liboma na ke kalamito mwa tala kyango ndi alobaki kite non alobaki na ba prise akasi yemoka benga ba break kasi ba prise yango yango wana akasi ba prise yango wana abimisi mama bango abimisi mama na bango mwana chukasa mama junior ngobo yango non ngana boy lo na inventé lo te mama na bango ti abimisi yango nde soki eri o esalami oyo apres kokende ti epai ya bakisinzora mwana nsuka kisinzora bengi kamera ye efandi liboso na ye babandi opesi maloba bango bapesa ye maloba bango bakotie basandra ndeti pechu wana mpe sandra ndeti pechu wana mpe sandra déjà yo ona olobela eza sandra yo okoma deya kosambela ozolekisa prophète na biso soni makasi prophète dodi aza mama na prophète na kati ya kongo akosala jete prophète dodi ano somonana aza prophète ya bajete prophète moko aza danse ya kosala jete soki epa na ye ozwa lumière biso balandi japonais toleka pa prophète dodi wana
Asa vrai prophète ya osala jeté. Yo Sandra Line so longa na ba vie déjà ya makama musique ya batamukili. Pour nous on ngaka kozonga ka na vie batamukili nzamba opini yo. Mais ya lobai ke aye a délivrer bateau bakangama pe na molili et pas ya ba leader abimisa bango na lumière. Mbanda na ye. Kasi ninga lobai ninga basala ye asepela na ngote c'est pour cela ye pe abimisa. Ah. Soka zo dinga pas prophète do dia mema na ninga bien amemi na ninga bien. Mais so ezate ke na ninga ke amema pa ata ba sali comme prophète do di biso linga ngote. Netinga landi japonais so bebi comme prophète do di na sepela na ngote. Pour Sandra Lobaki a signé Oyokoya Eya. La tendance Oyokoya Eya. Ce que tu as évité, est-ce que Sandra Lina influencé par Laurent Sokoko? Te ya Laurent Sokoko a ebi bangote. A ebi bangote. Laurent Sokoko bango nyon surtout ne bazana ba ebi bangote. Laurent Sokoko a ebi Kisinjora. Laurent ngana so bete la yo Laurent Sokoko. A ebi pe Sandra. Ve na biso Laurent Sokoko patron. A ebi Denis Lesi. A ebi bango na ba kombo mais a ebi bangote na ninga ko fanda ba fana na bango a ebi bangote o ba fana ba le capable de ba zo mbongo bobo rien. Makamana bango ba sali po ani ba bebi sa actualité ya Adidas Arena ya faire. Oh. O maintenant beti lo frère. Mutu na bango yo wana bandaki nani. Aina émission yo wana na émission aina émission abeti na nuke onga na émission na obeta double stade ngabo emisiki boy ngabo alobi lobi be alongola bona stade leader na bangoti leader banani leader ba Kisinjora basali bongo pona ni ba bebisa actualité ya concert à faire. Mais Kisinjora aza musicien te siko za analyse asala rapi Kisinjora azala rapi ah Kisinjora aza pas aza akoma warrior akasi basali yango po nini basali yango po ba bebisa actualité ya concert à faire. Parce qu'on a les gars émission ya ko bebisa concert to ya ko sala promotion ya mabe ko bebisa na ndenge nini musicien asala promotion na internet ba on basali so ba tieloko la bango ya base na ba on po nini e bo actualité ya nani ya concert ya faire ya omoni ko mebongo mais tellement faire soit za moto ba ko ta karaté faire mo soit que maman pas a bebisa ba présenter Adidas Arena. Mais eza mabete fali soki pati date na ye babi mikolo komi kali kama ba date faire auta ko atie date na ye ya double Adidas Arena fali pati date na ye ya ngano ebiso foi ba yango musicien otangelinga wana kombo fali otangelinga kombo na ye wana Aigle yeso kabi ndeke taka ndeke azali mututi yo omoni miso otangelinga kombo na ye wana soki ya bimisi date et pas faire soit kaité mais date ya faire ya Adidas Arena essuyer petala ce qu'on fait visite à na sala mais Adidas yemoko omone mais Adidas li omone kete atam sa faire aola sa faire en tout cas faire félicitations na yo pe faire nenga zawana ta la première fois Koffi Olomide azam musicien o alaxa biso ki Adidas Arena et alaxa biso Arena kombo ya Arena boy Koffi Olomide mutalaxi biso ngo mais mutu alakisi biso lelo ba musicien to ba beti na mona kata Adidas ba beti na mona ba Arena wana mais ba présenter ba Arena te que ndeti faire sur la minute ba présenter faire di Arena et ba présenter ngo ndengini ba la sibina faire ke so yo ki posa masuba nengo yema na podium oyibo yo suba sale kozi ka bopono kima ba la faire faire ça na besoin mais la maille tant sur les ba mutu ça pesa maille yo te okimba ngimo okeba ba la ba restaurant ba la ba sala ba conférence ba la nyon surtout yango zo so bon pendengini faire abeti concert na auditeur Adidas papa ko sala GTA beta no concert na bato mais content Adidas pe content au moni concert à faire wana concert à faire yeba ngonde konanga ata biso ba congolais to yete mindele na mindele ba oya bato tu ba signer ba moni bato si ba signer content na o ba joueur o ba signer content na Adidas o ba mise ba signer content na Adidas o ba mannequin ba signer content na Adidas o ba tutu ba terre à film ba tutu ba signer content na Adidas Arena na Adidas ba on na concert à faire wana yango zo soa bango yango zo betsa bango motema passe zo soa bango faire sale loko mote ya ba sala ni ba osinga ba luka ba actualité na bango ba bebisa concert à faire siko double martyr et soit on va ta quartier la tête te double mouton beta omoni martyr martyr il faut to ba yango to sola no calme omoni martyr ba to tu ba beta martyr bana beso ozongati muto ozonga na martyr oyo ke abeta misiki ya mabe
pena muto netinga muto nga na yebi façon nga martyr na pesi boss life héritier watana be gogani moto na tembe na pe bambota trop héritier façon nga martyr yebi pona nini martyr héritier il faut façon nga na sens nini jour abeta ngambule ezalaka date yo héritier tchaka wana ezaka date moboye batumeli basa bafetaka na bapalais on comprend yango héritier biso ba congolais to yebi ke héritier façon nga martyr po nini abandela yango. Mais musicien oyo ki azonga ko bandela martyr wana azongi pona nini pona beta martyr mabe abeta martyr soya mabe abeta martyr lumière ezalati abeta martyr ba mise ba yimba mabe abeta martyr sala mabe yango ne sengi fo azonga ake bandela susu yango ne fo bandela ngo double soko abebi susu arranger suna o amibale. Mais ndeti mutuka faire ndeti mutuka faire faire so bazonga martyr azonga martyr baka pour ba fani ne bazongi sai mais na ndenga faire azonga martyr pour ça suni abeta de son kitoko ba beta ngo de na baba asa de makamba bia corja de martyr nge faire abeta la martyr ba beta ngote ndenge kofelo mi da beta la martyr ba tusu ba beta ngote malgré quartier la terre au beta le sous martyr te to beta déjà le passé donc to beta martyr Robeta va comme na agini. Robeta martyr. À l'époque, Robeta martyr na lelo. Vers na agini lelo. Robeta ko felo midasa mission oyo ko betele kalkite. Ko felo midasa mission oyo tangele ka enite. Ko felo midasa mission oyo nzamba tindanga na mukilase. Tala ko felo mileti lo beta featuring na ba Davido. Tala ko felo beta featuring ti lo na ba masa nga nani ba masa nga ba jeune courageux nani. Gas fabulous. Confirme na beta ba featuring ti lelo na ba inosibi po ani confirme da zaka na succès confirme da rozonga ka na martyr André ça connaît vraiment tout déjà ko ba tebele ba osala ka be rebelle ndeti misel ki na te folo ba musique ba li sarate musique so le sa moto kwit musique musicien ni wana alo Olanda kieti. Mais faut tout yo comme sur banga. Yango musicien ngana ebisio musicien en tout cas koto wana fali asala ki rera makasi. OK fali hein. Asala ki rera makasi fali asala rera kwa makasi. Musicien soko lesi musique ngala pesa ba massa ba concert ba yokanga. Musicien soko lesi musique te okuya. Nande ni expliquer nan. Nano expliquer tan nambo comprendre. Musicien faut laisser aka musique ezandengini. Musicien o lesi musique a lesio yope o lesa rai fo lesa rai yobi pona nini to ko sape misa ko sata musu ke asali o ko sata musu salmo ya muneni to beta musu na martyr politaire paye asali politaire asali promotion mais promotion politaire asali yo sepele ngote o bon yo mo fo sala promotion kitoko mais so yo zelita musu o ya politaire esali mabe esali mo tiko ko e so bakato ko ya esi ngane yo moko fo misambongo na po ani osala promotion kitoko toke neti bien wana toke suri ka mususu neti mise akota studio po mise na mise kuma pona studio na ya politaire pone fo kota studio o mais studio yo koti yo CP na ngote yo sani o changer lelo disque ne ko bima lelo disque ne ko bima disque bimi to disque ne bimi politaire osane osa promotion na ndenge na yi. Mais il faut ça la ligne. Il faut ça faire promotion. Et ça, il faut laisser sa musique. Quand un musicien a laissé sa musique, koleka fali azati. Oh. Nga la di japonais sabino yo kana bete la yo. Il y a lobby qui y a laissé sa musique. Akosi batu pona ni. Azoko sa batu ba mi mala otansia parce que musique il faut laisser yango. Musicien a laissé sa musique lokola fali azati. Obi na ndenge ni. Fali mutasoma ba chaîne ba ya YouTube belé awebi yango. Nande ni wana soma ba chaîne yi. Chaîne petua na keni piana petua na sase. Comment les ara sase keni piana. Petua na sase. Combien de façons ba chaîne na yi. Combien de façons ba chaîne na yi. Uyu kati ba soma ba vie. Et ça ni connaît sa musique. Ils n'ont subi moi au toleka au toto tikao.
Inos bina trace Africa, inos ba bimi premier abimaka premier deuxième ça dit moi mobimba. Abeta yango. Mais OK, moi na ta ba pesa ba trophée kuna, inos bia su trophée té. Au moins le ministère mo tam ça qui 6 ta saine beauté, a que ça trophée. Oui, combien de trophées fala soit kala apesa bambo. Allez sa musique. Oh, musique il faut laisser ngo musique d'ailleurs c'est pas massa nga ba musicien ba massa ba musicien na sabino mututu ali akani na musique mututu azana succès ali akana na musique mais yé faut laisser akana musique Lundi japonais to comme vraiment to chité déjà na émission na biso lundi japonais pour na conclure na likambu ya odile yona odile bwana problème te wa to conclure obonga na ngana yebiete nga fi wana na yebiete yi atalanga na TV yi atalanga na TV ngana yebiete ngana yebiete na yebi makama okese na bango te na yebi eloko mote yango ngana lobaka na batutu na okese tout ça na kata Congo ba revacancer la terre nga za na numéro ya patron na bango te na kipaka bango te ngana yende to sawana ngana yende zana ngana yebi ete na bite me ndenge na kata tele ne to sane bonne to na guerre ni alobi ngane bongo to kene bongo ya ngana yebi siye soka za mwasa tembe soka za vrai chéri ala taka adoni ngana yebi se bongo musique tala musique eza ya musique ya omoni patron na ye patron ya ye odile wana asala gije aller sa musique ite akesala neti bamba politique mwende nga kwei azwate patron ya odile Sony biso to yebi weranson le roi Sony makasi ache deux fois na ville Kinshasa baboyi ake na province bazwiti ayepe na politique ayi la bato kimono pe komi solo kimono pe komi solo pepo mona ke ba lesa musique te ba bengala ba ba siège faut lesa la musique ko lesa ngo zani faut somela ngo ba instrument faut somela ngo ba siège répétition Europe yango ozala bien sonde tinani ba bengani na siège bongo no kese ba odile wana te bazana sika o répéter te mo ba répéter koto mo ba répéter boy mo ba répéter boy mo ba fandi boy na comprendre pena que yum to ana problème pena yum to bana ma problème oh ngala ndi japonais ngana civilité ngako zwanga ngana porter parole te ngana nani te ngana za soda d'esprit libindi moko donc ngana minute so pour ça fatia ni guerre pour abunda guerre sika ma obenga de biso balandi tu ke bunda to bomi moto même Kofelo midi na mutema ne sika vanda na bige na soda na nga vraiment Kofelo midi za soda ni landi japonais d'esprit libindi moko yende na ebité ngelo wote bafani tu balingaka landi japonais batu balingaka soda d'esprit libindi moko landi japonais toujours fidèle na Kofelo midi malgré ba wanga nyo toujours fidèle nga ba wanga ese boyebi moko wanga na moto et malgré ba lobi ke oyaka na oli shu ngana wanga ni pité ngala ndi japonais wanga ni loti nazana makamu nga ona kolo na peso ka simple mobo ngala ke na to so ba repebele mais tongo voyage ba voyage petit mobo e malam pona iso so makamu so pona ba ona ngala ngata so ba temena na secret yango tena beto pona na makamu bele kutu ngala ndi japonais makamu bele batu balinga ngate la ndi japonais loba po eza mabe ngala batela kofi na nga Kofelo mide azanga ngani nga aje na confité ngaso tumoli Kofelo mide na koya landi japon mot de la fin déjà ko wanga na mutu batu biso basolo bana ba sentiment na bango bobo ko wanga na mutu même na yefi wana ko wanga na mutu esa ko wanga na mutu esa ndeni ndeti ngana tuni yo batu ba yeba to ba ko bien to expliquer batu bien ko wanga na mutu esa ndeni so tuni mutu oyebi landri abino na yebi ete wana nde ko wanga na mais mutalobi ke landi japonais makamwa landi bakamba okese ayaka suti esa ko wanga na mutu te esa ngai monde landi japonais makamwa okese tamsuna ayaka na ngati ngape landi japonais mamba okese ngana sala ngana za leki ya Kofelo midi nga quartier la te za ya biso ngana fiya na tuzani ka bongo to comme na suka monde de la fin na yo ngapo na suki saka na yebisa batutu baya le 8 mars Kofelo midi obeta na kata Brazzaville a concert munene
conseil wana oka nde ba boya ngo ba Brazzaville pe ndeti kaka quand même ba soigner na bango te quartier la tendinge sa wana to beta le 8 et loko bato bani basala omoni bato bani basala likambo ngala beto les anini kaka basongi songi omoni biso ba congolais to ba mama na basongi songi biso ba congolais biso to ça ba songi makasi obi pona nini zana beto le loko mobi pona nini omoni tongo ka faire abete conseil na marti a roka présent na pesi présent roka mambota to roka ngabeta na Brazzaville kuna oyiba to meki songi ezanani kaba équipe ba congolais ba katia na ngambuti roka la faire bo sala boy nzoka ne faire na roka basola kitoko so faire azala problème na studio abenga roka so roka la problème na studio abenga affaire siko ya ngomoni bato ba liba malika Brazzaville ba Brazzaville ba lela kofelo mide makasi kofelo mide les seuls musiciens on a kata Brazzaville ba lingalo wa confiance ati na kata Congo a kofelo mide na ni problème na président Sassou kofelo mide général ndenge na pesi général ndenge général na biso est-ce moni général ndenge alobi kofelo mide kata bitide tozo ya bitu tozo ya Brazzaville voilà pena la olandi japonais pas okende landi yobo ngo pena okende ah ya ona saka ba fan tu baninga landi japonais na pia numéro OK 085 25 21 961 085 25 21 961 so bengi ozonga tozo ya Brazzaville voilà baba fan tu baninga soda DSP libindi moko ba tozo ya le 8 mars to na kata Brazzaville ko fait le milieu beta concert à makasi ba yo ka ba dzemba sika ba yo ka bloka bien ba yo ka malamu ngana zakana kofi. OK, Landry japonais azaka toujours na kofi dans le quadre donc habillé na ekaka kino liwa quoi. Oh yena kino liwa numo kaka merci vraiment bandimino surtout ya lingomba ya koba plus partout dans le monde. Ya vraiment la pesa ba mbote na ngati. Ah, y a pas de quoi. Ba mbote na nga la pesa ba mbote na nga pona ko sukisa kaka. La pesa ba mbote na nga ona na pesa mbote pas fait na nga. Ve na nga ola lingara mingi. Ve na nga ogiki ngombe Airtel Mani. Prêtre des poètes na pesa mbote trop ba changer makambo to makambo to ba changer raté. Ve na nga Willy Moucheni code mondial. Na pesa fe na nga ilunga kala la ba mbote trop. La pesimo te pas vu nanga docteur de Kana na banda luana na Tour Eiffel et pas Emmanuel Tikaya la mère na biso Sandrine mère doublée na quoi mo flerouana et pas docteur problème mutombo mutasala is opération big manager DJ Mbia Obama la pesima sananga Gucci du Tona de Mbota trop Kelly Menza super boss Canada Mukonza City pe na robo sanate petit nanga na robo sanate Marcelo Cadillo pena kimboala la pesimbota trop na yemoko superstar d'Adjou d'Afrique machakuchu ale na pesimbota trop pena pesim konta ba joueur tout masananga Carlo mabanga na pesimbota trop sika zali pena pesim tema nanga mama na Sylvain mama na Jedia Jili Lubaki na pesi bambota trop sika zali pe a to na staff moi kitoko et pas Martin Lubangi na pesi Martin Lubangi mbota trop na pesi les grands Gérard Maï na pesi bambota trop pe na robo sanate na masina kuna et pas ya lino business na pesi bambota pe na pesi les gars caméramen o pe na filma pe na so mono pesi masala nga caméra masala Gloirdi na pesi mbota trop siga zali masala nga Gloirdi na pesi bambota trop les gars réalisateurs na pe bambota trop pe batutu balingaka landi japonais soda DSP libini moko yeyo fe na nga ilunga kalala na pesi bambote sika zali pe na robosana te Elvis Ngwala na pesi bambote te mwana mokonzi aza ya biso landi japonais yo kokutanga na nanga pe bien na pesi pe merci beaucoup na yo pe na robosana te Karine Badiama na pesi mbota trop pe na pesi mbote pa mère na nga José Awendi na pesi bambota trop sika zali. Merci beaucoup na yo. OK, merci beaucoup Landry japonais. Landry japonais zanae malgré bolobi ke Hollanda kimi Landry te azani kana kin. Alors circuler na kitoko on est à l'aise donc très calme vraiment et merci vraiment à Matou Mutu pakola ka. Ngala kimana. Ningi yo kanati. O bato bino bongo Landry japonais kimi ko ngala lelo ki mata. Ngala bandi bitumbo yo. Ba petio omoni ba petio na ba odile. Ba petio na ba odile manzaka fo ba pesa ka merci internet. Baba merci internet. Merci internet, ça merci internet. Pe moi si aza moi si mon denia, moi si mon bo o sa live mais
caméra ya téléphone et toni ne longino munene tale longi munene moi ça ça rabomote pe moi si mo ba on a biseka la ta doni pe moi si mobimba omoni manike ba rotsa manike awa ba tie odile mansaka awa na opona nga mo muke manike na mwata ina na muke ya omoni pecho na opona ko pwani ana lokwa ngundu mobo pedenga loba moi ça loba bongo te moi ça loba na moi tendresse ya moi ça loba moi bien ceux qui ba jilu ba ki ne ba loba moi tendresse ma yo ko mona wane mshasima ngala ndi japonais ngala soda d'esprit banga bitumba ngala bune bitumba kala ngana bunda ngamna beta atuna papa ne na soki o mongoli sankara atuna yi na beta ba roger ngala jete ngala landi japonais soda d'esprit wane mshasima na si tolobela ngo vraiment et merci à Matou et ba bon retour na kin. Matou donc mon ami Ebikara ngape na zoya na moi basket na ngandingo lo baikara sokoye et on a déjà merci aussi à Dona Monica Mami Wata le plus célèbre depuis Luanda Dona Monica donc bientôt déjà tu vas recevoir Yonakin et merci vraiment à tout le monde na batu tout. Il y a des mineurs surtout à Lingoma, surtout partout en Australie, en France, Canada, Londres, surtout à Bengaka, Komaka. En tout cas, il y a Binoye, Martel et Bourgeois Zakaka. Bokoma, tout solo là. Et merci aussi à vous tous. Bye.